kaka. Kisoma liloba. Yawe kaka. Yawe tumbeso. Yawe kaka. Lelo olamuki na tongo bamosusu basali programme basali provision en semaine mobimba du lundi du dimanche musu alamuki na tongo asali demande pana nzambe na ye nzambe sunganga ndenge na lamuki pesa ngai sala boye demande oyo asali selo ye alamuki na tongo azwi brosse a brosser amoni esuki ka wana te abi fona sokola nzoto asokoli nzoto na ye esili wana te fona lata esuki wana te amoni mpe journée nyonso koleka te fona kende naluka eloko akolia ake wenze amen libota mingi bakanisi moto alamuki na tongo abrose monoko po alia non moto abrosaka monoko na ye po maloba nyonso kobimaka te na ye ezala maloba ya ki kolia eyaka nsima me maloba oyo ezobimaka te na yo ezala maloba kimia yamoni ti moto akendaka wenze so alamuki na tongo ana nzala akenda wenze soki ana pasi akenda hôpital soki ezotungisa ye na molimo yango moni hôpital esengaka luka losambo kende na église oyo ya molimo bayeba pasi nini oza nango yango nde biso nyonso tokimelaka na ndako na ya siko provision nyonso otiaka na molimo nde losambo oyo toye yango ntango toza na motuka papa alobi esengo nini bato baza nango soki bamoni ngai na soyo na Angola papa mais en plein cérémonie à Saint-Saëns abi mais esengo nini baza bata soyo na Angola kuna nini na yaka na pesaka bango eloko te nini te mais esengo moko bazala ngo na motema na mitunaka euti wapi atuni bango motuna abi papa esengo na biso po yeli biso ki amen bandeko na Kristo yamoni na liloboyo ti ozolamuka na tongo vina yo mobimba bisuki na kelo sambo ezala matinal ezala masanjoli ezala lipamboli ezala nyonso ezokontribue na vina yamoni moto azangisaka losambo mwa makambo so akozala incomplet mais soki otosaka losambo oyo papa ayeli biso bisika nyonso ezali kimi ekoza yango mwai kokontinue mingi eza te po papa ye moko azali awa lokola yawe atie maloba kimia kati na yo oyo akolanda ye mpe akozwa ki tokende mo moke na batémoignage oyo touti nango papa na mama na biso délégation nde tokendaki Gabon elobama te elobama te tant tokomaki bango papa mama baavansaki biso totikalaki moke nsima na Juvol nakomi na Libreville na 17h30 papa na mama bi landa biso silisika mboka tokomi mwa liboso papa bengi abi musakolanda ti bozoya boza mayele me bobanga eloko te ba éléphant bakobimela bino na nje na oyem mboka oyem siko ngata na yoki ba éléphant namonaka ba éléphant na télé siko ba éléphant na bakobima bi ba kanda ravage koya mituke bele batombolaka babwaki na zamba bato bakufaka alo boya me bobanga eloko te sina soli na nkolo bokoleka na ki
Bandeko ba témoignage salami na Gabon wana boyoka ka ba merveille. Mboka nyonso papa akotaka kubima na kozonga. Mvula sengeli ebeta. Siko batunia motuna papa pourquoi mvula ebeta karalubi oh mvulo eza lembo yawa la gisaka kenazaka nangoyelo. Abi le Seigneur a toujours kotato la présence naye kolanda ye place nyo sazali pona ko lakisake nazano elongo bandeko ba mvula moko beta ki impossible na France ville batoni papa mais mvulo ebeta bi non mboko yo balingi lo sambo yango ndenko la salibongo kati na bango mwa makambo mingi za kati na mitema kolo alinga sokola mboko yo amen bandeko na Kristo. Papa ndenga avandi na kiti boy na salon na mama bazolia bandeko zele zana Gabon non. Ce qui papa telemi kaka full nyonsa batu ba weli kiti wana. O ba malade, on a ba problème. Ko la jopesa so? Siko muta modèle wana botala na nubinemo. Kiti ka pamba vandi ba muso zo témoigner ngana ke na vandi na kiti na longa na lamuka na tongo pasekei. Na lamuka na tongo makamna zaki nango ekei. Ko la sala to salate. Maïka ya pambo bomona kisana robinet papa zo sokola maboko me bandeko mai wana ba pape mushwaro wana awa kote na mona logo te bozo wela ngote ata groupe nyonso azozela kaka tango papa sokoli maboko pa me fo mona ndenge bazo wela na milanga mai sana maboko mama na papa bazo botola oh quel zèle ya moni esika nyonso yo o ayamba kalilo boy ayambi papa na nzela nyonso akozanga eloko o baba ndeko bela mitu o bazaki na ba problème ti papa kendaki ayebise bo banga te koya na mboko yo kola ayeko visiter libotana voilà visitation divine partout papa zo kende miracle ma merveille zo s'opérer yango wana mwana lobatio yena lobo longola koba pote nzamba zana bisolo batu baza malade mwana ba mususu bana mukeboye alobaka sut albanda botama alobaka te tant bakutanaki papa jumwana na pesimbot cérémonie lekaki kona yemoko na tatana bala mokana tongo mwana koma koloba papa mama me akomi boya lobaka te oza miracle te hein oza sengo te hein ba mususu ba yoka kate ko yoka eza pasi ba papa ba mama ebele ba moni makambo Gabon pona lelo eza beni pourquoi ndenge bate akawa akosepelisa ye na boto sikotosa. C'est vrai que ça a un problème, que ça a un rancune, que ça provoque, que ça crée les bateaux babitumba. Yahweh a un témoignage impossible. Tu es un mboka moko kula mutu hein. Bandeko. Église nyonso mobimba na papa ye moka bengi bang botika bandimi balia. Botika mama pe alobi botika bo servir bango ba pesi ba servir ba bazolia mais non makambo leki na Gabon impossible pourtant ils moke na pesa sunde ko na ngai comme ça ta mama loba mi balé aba accélérer reste dimanche de continuer boyoki yango hein. Merci. Amen. Vraiment, tous les sengo makasi pour la salbiso grâce tout tambola na motinda mité moi je t'aime pour ezama sanzoli mosakola lobi mwandambo to baksa ya mingi dimanche
Mais toko ezebele, mais toko baksana ni moko. Moto tozana ye, esenge toto saye. Soki toto siye, toko zala heureux. Toko zala kimia, toko zange loko moko. Tofanda na ye, tofanda kana ye, to mona, mais auto vivre les sous na Gabon. Tisi ko ezo leke la biso. O balobaka tikotak. Donc, motazo contrôler nature. Amen. Amen. Depuis to botama to koli bosomona motazo contrôler nature. Na repesa témoignage moko depuis papa tie makolo tonga yaki pour leka na Gabon. Bozo constater nini? Na nature. Chaque jour, l'école de Sanini. Ils ont kangama. Ma pâté zo kita. Depuis le premier jour, attaqué ma kolo awa. Même ndenge toke na Gabon, tu vu la même chose. Et là, on m'a dit na mboka moko, na mboka wana nzala ekota. Moya ko sa bilange zakali soute. Parce que ba éléphant wana bazo détruit bilanga. Donc, bato même ko bima na poko abekoma problème. To komi na mboka wana, il faut to kende sika balojaki papa, to komi ka babi non. To alobi na mosakoli o aza responsable na Gabon, mosakoli merveille, alobi na ye esenge to sala le tour ya ville. Alobi mboko yo ba pesinga rapport ke bazana kimia te. Esenge to sala le tour ya ville pona ko pambo la ville oyo babimi wana ba avancer ti ba ke yalbi sava tango to zongi to vandi batamboka baye ba komi ko expliquer papa babi na mboko ndo tozana mboko yo nzala eza na mboko yo kimezate moto sala bilanga te parce que ba éléphant basé détruire bilanga donc kimi atamukezate papa lobi nazwaki da rapport wana. Mais le col na te makolo awa ba éléphant wana ba kotungisa biso mboko soki moke te. Bozo kaka lokola masano. To leki na retour tozwa témoignage depuis papa tsaki makona mboka wana ba éléphant ba mona na lisute. Ba kimi mosi? Mais pendant ce temps na mboka wana ba église bezali ba pasteur bazali basala ba prière mais solution mo naka na oyo to moni makam o balbaka tikotak samedi il fallait to ko luka nzete moko papa se plaka na fleur wana mingi na retour il fallait ko kota na stade pour na kotala alobi lobi mbule kozala compliqué et go détruire même na ça et go sala keto sama na kimiate mais na sengi na kolo pote a maîtriser mvula wana ebetate amen na tongo pe to lamuki na biso to komo yoka ba kake e komi ko beta ngabi papa sa lobi likambo ile kakate mais soki mvula o ebeti to ko sambela ndenge nini to bimi to ye to kena culte likolo et bandi ko inda moko ekiti moye bi makasi baluaki ba chapiteau batie ba mama bazaki na chapiteau ba frère mais ba 100% na bazeke bazalaki na moyi papa vandi boya telemi abi non nako sepela te naza na kimia te biso to fani na malili ba dosi na malili mais ba 100% bazeke bazana moyi na ezo sepelesanga ta mokete boluka ba chapiteau botia bango pa bazana sa malili après le mais na kosenga na tata alongola moyi sur les champs moyi kitimba la moko boko mona ngo peut-être na image esika na zalaki na yoki malili o moto nani azoloba pe na mo ezotosa ye afandi moko telem mbali bosona moi na kit papa telema plusieurs fois
Donc, ezalaki terrible. C'est-à-dire, babongi, c'est que mboule beta, to sembe na kimate, mabaki, to kosenga na tata, à côté à loboko. A telemi le sous. Alors, mais, mboule zo ningeya, mo pepe kozala, mais bo bangate. So bo moni mo pepe comme koya, bo longoli ba chapiteau. To fandi bo to tala likole comme yinda, mo pepe comme koya. Biso dobi non, malamu to tika ba chapiteau, so mvule beti ba to bazana sia ba chapiteau. E bandi ma mikotanga. A telema bi bozo banga. Bo banga te. E ko sala eloko moko. Atinda lobi boye bisa bango ba longola ba chapiteau. Qu'est-ce que nazala que mais est-ce que papa zo comprendre? O le tika ba chapiteau, ya lingi ba longola ba chapiteau. Taka biso ba Thomas hein. Papa insista lobi boye bisa bango ba longola ba chapiteau. Pendant ce temps du kolo yindi ezo tanga. Ba longoli ba chapiteau, to moni ba démonstration. Mo pepe wana lobaki to mona mbala mo pepe komi ko ya. Eloko moko elekeli biso. Mvule ezalaki nango ya gravité hein. Oya muke mais au sentier lamba et comme ozala mouillé. Mais esika papa ezalaki atali tanga moko te. Nga comme Ame bandeko. Comme na vanda ki pena sima na ye. Nazo tala na bi oh makamla zo mono ezandeke nini. Na mone lamba nga mouillé. Mais et pas na ye ni na suki ni ne lamba sec comme baka sec. Bandeko, allez-y comprendre otozana ye azanani. Azanani. To moni ba miracle même na France civile likama moyo même lobi kaka wana ndako abimi ah mais moi makasi boye mais ekozala bien te na minute likolo comme ça ne o bazaki lobi na ndako ba monaki toza na nzambe kati na biso bolingo to moni epa ya papa na mama compliqué bandeko nanga nzambe apesi biso ba parole ya malamu o esengeli to linga bango to soutenir bango ame bandeko mama azo beta biso masolo ko expliquer biso via papa ndenga bandaki ndeba bandai ko zala ko expliquer biso ndenge ni mosana nzambe esengeli azala abi papa na bino soki kola zo saela etala atambola kabwe donc ezalaki joie moko immense même ndenge tunango ekata ninga na nyongi il fallait to zalaka kuna amen donc joie wana toaki lokola na paradis oza ata na inquiétude te ata souci moko te na longwaki ya malade mais na zongi santé malamu donc na mokuse to moni makambo papa zo repesa nazo sentir douleur mi Congo zo kata na makolo bakobature na moni papa ye na butu abi ondongo ma zo kisi o melengo wana na pongi apesinga na zuma ina meli douleur ne salanga moi quelques jours na mona tongo na sentir douleur elongwe mais kisi ngoni apesinga na kombo ya kisi wana abomoni kisi o kombo na ngo yango o melaka kisi oyo na lamu na tongo na binga il faut na vérifier ce que kisi ezalaka pe na koti na internet na Google na composer komba kisi wana ebimi kisi wana existaka comment mutako pesa azana docteur na mosunité mazo pesa na kisi amen bandeko donc to viva miracle et puis eloko moko ezo kamusa partout mboka no tozoleka ata bandima liloba te bana posa komona papa bazo sepela na papa tout le monde azo bima to mona ka bayaka wa mais est-ce que bata bana balabala ba pesa ba mbote mais to vive makambo wana donc Gabon ndenge mosaka lobi eza béni ba miracle eza belé eza masanzo liso lobi to bono ko expliquer wa to kolalawa to vivre ba tikotak ezo lobama ezo salema amen bandeko bandeko belé bakina ba problème maladie ba problème ya misala bazu ba solution makamba mai on a clôturer papa moko saka na présidence kona
Abanda ko bela mutu, ça fait plus de 12 ans bela mutu. Ce que l'amour qui pour sa koufa. Atambola par-ci par-là, avoir la solution T. Akinana bopito, ba pasteur, banganga, avoir solution T. Tango papa yé, ba bengue, il fallait comme landa makambo tali ba chaîne kuna pour la émission, il fallait pas na papa pour la makambo tali émission. Papa invité na boli wazara nango, aboya ka moto te. Ba bengi papa wana yé, to sisi kolia, mayo papa melaki. Mosakolo merveille, azu albina zo mayo melango ko biksa. Abi mayo ya melaki sala ka ba miracle. Papa na azu mayo wana. Tanga bimi nandako akomi na nzela mutu ebandi passe et kanga même na nzela il faut tellement afandi moi moke faut luka kisa mela so que se calmer à continuer et nyokola ye tango molai tango yoki mutu passe et ce que tando vendre pharmacie za musikate azuli kanisi akena pharmacie ko somba kisi mais mongo moko elobeli mais ozana mai ya prophète abi ah tiens azui mai wana Yemora zoloba. Tanga azuka moi moketanga meli mutu esili passe. Amen bandeko. Depuis jour wana ce jour nous to vanda ki wana atikali ko yokata mutu passe atambo kolomoko. Mais atambola azolobiko. Donc nzamba lingi biso mingi apesi biso mobikisi. Amen bandeko. Ndinga lwaka botala ka evana nzambe na bato na yelo ya kozala nzambe na bango kozala bato na eza na Bible te hein evangelo na nzambe wapi yango toza na evangelo na nzambe yango moni ba miracle zo mona na bandeko to simba liloba moto moko te akosa biso moto moko te azongisa biso simba liloba na nzambe to kopana ngo bien hein. Même nga son a le bino que l'église ma bé c'est que na sa pengui. Tu comprends bien hein? Parce que biso nous le bika à travers l'îlot. Donc voilà moi moké yango wana mais le reste to ko baksa dimanche. Amen. Amen libota. Amen, bande con a Cristo. Merci. Merci. Vraiment, total la merveille le matin, mais motamoto atala comment il peut améliorer bonne marche à vie naie pour la retourner dans la bolingo na batonion. Zalika ndekona bino mutakosala miracle te za yawe même bino nyonso bozana kati wana eloko kola zuluka moto nyonso a parvenir kokoma modèle wana nando le yemba français we uti na Libreville nana boyemba yango te boyo kango hein sois tranquille ne crains rien que ton cœur ne s'alarme pas devant des petits sentiments, devant la colère des restants de l'Est, édifié. Amen, libota. Moni na ne comme pendateur parce que sur toki na Libreville c'est bâtonnier c'est bazui et chaleur ma casse quand même là le yembwana donc bolingonde de fungula kanzela ya ba merveille nyoswana bolingo ya binyo so chaleur ya kulingana sans problème sans discordance sans choix que na lingi ba oyo na boyi ba oyo ezala bino nyonso bozana capacité ya ko apporter ba miracle ba merveille mais so esalemi ko bateke omoninga na sali yawo ndi mutu asali pona intérêt général à libota mobi parce que ceux qui moko na bino asali boya koloba bo moni ndenga na sali
Bon, mon miracle na sali, muta sala miracle te. Disposition ya motema na bino. Disposition ya bolingo kat na bino na bino. C'est plus le temps un jour que na lingomba bato reçoana, bato ba problème, bato désordre, bato division. Si nazali na awa, ceux qui ont des problèmes vis-à-vis na baninga, cherchez l'occasion bolongola tous ces problèmes. Oyo bazali na capacité ya koyokana te, il est grand temps bozana boyokani. Parce que présence ya we, po esala yo, po evandaka na yo, po tambolaka na yango, motema disposition na bato nyo. Botala lelo oyo température oyo nzambe apimi yango ata bato ya mabete. Température oyo nzambe apie pona bato nyo. Donc disponibilité ya motema na yo pona olinga bato, c'est ce qui apportera beaucoup de miracles. Parce que alobaki même bato mokili, même ba pasteur ya mokili. Christ alobaki bakoya bakotombola loboko boye pe nini euti likolo eki eye na maboko bakoloba o wana uti epa na nkolo. Ils feront beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles pour séduire même s'il était possible les élus. Ce qui est important, avoir l'amour. Pourquoi pas attends un peu d'amour, mais pourquoi pas beaucoup d'amour? Mais bino a besoin beaucoup d'amour, bien un peu. Vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui suivez la parole de Dieu, juste un peu d'amour, et pourquoi pas beaucoup d'amour, l'éternel Dieu habitera en vous tous, l'éternel Dieu fera de vous sa demeure. Juste un peu d'amour pour les appeler. Mais pourquoi pas aussi beaucoup d'amour? Que motema na yo na muto méchant otie na motema. Na muto bo zwana kakala boyo kanakate otie na motema. Pour disposer motema pour tout le monde à ce moment-là. L'Éternel fera de vous sa demeure. Ce qui y a avandi na kat na yo, akoyeba désir na yo. Akoyeba ce que vous avez besoin maintenant. Ce que vous aurez besoin lobby. Y campiko frères et sœurs. Vous pour mon pour na kanda, vous pour mon pour na chia division na kat na église te. Tant que tu division, tant que tu incompréhension, tant que tu climat malentendu, Satan aille avant. Quand le diable prend place, automatiquement, avant de troubler Kebino, avant de créer bino ba problème, avant de créer bino ba animosité, avant de créer bino ba incompréhension. Siège à diable, première siège à diable, incompréhension. Bolongola incompréhension, parce que tous qui étaient là, Baba Paya, Pebale Kinzela. Jour, il y a départ, au yébité. Au lingo kende un jour, oh là là, n'a pas de problème, n'a pas de chance, n'a pas kano, même au bazabata mukili, avant même malade, sali, à 6 mois, à 1 an, avant même à kende. Ce qui au lingio okende leka koto na gauche otali na nzela ngo bazotinda yo moko bangi vie future luka vie na yo future ko se pour moné pour na biloko mokilité bilamba etungisa bomo na binote mbongo etungisa makanisi na binote
bilia etungisa bomoi na binote nyonso eza biloko apamba ikotikala mingi bao baliaka misuni na malade batikaka na pomme de terre na misuni lokolo ya soso batie ngombe biloko lingaka yango oyo bilia na yo liako akomkoloba botikanga ko bolungula na posa kolia te lia pardon basengaka bato ya malade alia azoko kolia te kaka yango oyo ko bana uzala même na courage ya kotombola cuillère et kozala lisusu te onyokola moninga pona bilia onyokola moninga pona bilamba onyokola moninga pona ceci cela bana e kotushe bana nangate bana ya bana mundimi nyonso eza bana ya mundimi iloba eza bana bandimi nyonso ko individualiser vie na yote oza mundimi iloba ngana ozokasa famille nanga famille la meilleure famille c'est celle-ci on azom minimiser famille yo kuna place ezalité faites le nécessaire confiez-vous à l'Éternel notre Dieu vous viendra en aide avec disponibilité un jour siège c'est que vous tchaka va céder même la Kinshasa va tchaka va céder va flash le yembo ba musicien nyonso yemba kana studio na église pas question pour flash ce bocha aussi information du monde entier surtout petit Libreville va bête orchestre na bango Brazza va bête orchestre na bango Kinshasa va bête orchestre na bango comme division na Kinshasa zaki na ba groupe même plus de 20 je dis niet c'est lui qui veut chanter le yembo ebimaka pour l'église dans le monde entier bato bazoyo kango milimo ekobika. Oui, on ne peut pas interdire que les musiciens dans chaque pays bazala. C'est vrai que dans Gabon, pour baluka, le yem la français va transformer pour baninga papa au français on ne peut pas interdire ce que je voulais. Nzembo bimi oyo batinyo se bakoyemba. Même musicien wa baye na studio na Kinshasa, soit ba période na Zarata molai, trembi baluyembo nde trembi na banzembo na Libreville. Toyembi 4 chansons comme celle-là. 3 ou 4. 3 dans la studio. Tant qu'on ajoute au plus. Peut-être ils peuvent interpréter, traduire en français pour passer la musique en français. Même dans les chansons, on a interdit. Même les enfants, parce qu'il y a un groupuscule, on a dit niet. Voilà, il y a un studio, il y a un ça, on a écouté. Je vous dis, il y a une image, je suis. Uniformisation, il y a le et c'est automatique. Vous comprenez bien? Parce que même à Kinshasa, on ne joue pas de la musique, on met le flash. Ceux qui battent flash, il y a un parce que ils ont un studio. Ceux qui ont mis, ils ont mis ça là. Et ça, automatiquement, dès qu'il y a de la musique partout, et là où il n'y a pas d'orchestre, là où il n'y a pas d'instrumentistes, mais qu'est-ce qu'ils font? Kaka flash one, mais l'église nyonso, même mardi, même jeudi, l'église nyonso va flash, ça suffit. C'est vrai que il y a des fois musique qui sont accompagner, mais pas tellement orchestre dans studio. En église, le yem, flash. Donc, hein? Parce que chaque église va comme un synthétiseur, même la chassa, c'est toutes les églises qui avaient des synthétiseurs. La musique est qu'on a baqué, qu'on a baqué, BBC, qu'on a baqué, changer rythme, tant qu'on changer rythme, on casse maintenant la valeur de l'éternel Dieu. Mais le Seigneur insiste beaucoup sur l'amour. Sans amour, vous n'avez pas Dieu. Avec beaucoup d'amour, notre Dieu fera de vous sa demeure. Mingi yakolka yakoleka ezalite kolo akamba abate la moko na moko maezo kita bolingo oyo kozala
installé dans Katabino et demeurer définitivement. Qu'est-ce que temps qu'on a vu notre traversée à Zongi, après, besoin d'une incompréhension, besoin d'un climat malentendu. Au moins, on a quelque chose dans la criminelle batteuse, oh là, la pongue bien. Au l'autre, après, bandoto, il y a bien. Mais chose on a reçu, on a malentendu. Ni besoin sur deux personnes, bazoko yo kanate binon tout vous a bloqué. Alors il est grand temps, même quand tu vas faire deux, bazoko kanate, allez-y, réconciliez-le une fois pour toutes, directement, sans plus tarder. Botika rancune, pas problème, malentendu, 1 mois, 2 mois, ezakaka ivandi na okaka itali bango. Non, et quand tu as bango, c'est vous tous qui serez touchés, c'est vous tous qui serez bloqués. Allez-y, même la sœur. Est-ce qu'il n'y a pas de moment, quand je vois des gens qui vivent dans des problèmes, dans malentendu, directement bloqués, directement pour réconcilier bango. Et ça doit prendre fin. Ceux qui prennent fin, c'est bouilli comme on a bassal. Ça directement va finir le problème. Rancune et l'ongwa. Avant de n'abîmer l'eau. Tokania, hein? Autant de la bolingwa. Un jour, tant que tu as un bolingo, il y a Evanda. Merci beaucoup. On dirait que bolingo est vendre et que ça la plaisir ma case. À travers bolingo, on dit la canzela. La ville sainte. Apocalypse 21, bis 20-23. Page 110, 112e cantique. Amen. Amen. La ville sainte.
ville sainte. Amen. Amen, frères et sœurs. Vous en avez grâce parce que même dans Kinshasa, dans le sens du soutien, quand même, on a beaucoup travaillé. Mon salaire même mingi. Si vous avez tous les jours, même dimanche, chaque fois, pour la presse à temps, que dimanche, je suis la première. Parce que mon salaire est salmé, on a vu, non, quand on paye à moi, vous la payez au Sana. Je paye au matin. Je ne peux pas faire de gêne, je suis comme un ce n'est pas tous les jours que tout le monde est dans l'église. Je ne peux pas grâce, c'est là où tu es dans ma chambre. Même dans ça, je n'ai jamais connu. Parce que même mercredi, tu vas t'aller, prophète Royaka, oh là là, tous à la tête, on a un colère. Et surtout, chaleur, tant que Yaka, beaucoup de gens peut-être, ce que l'on a table, c'est chaleur, mais on va dire que c'est un parce que surtout, Télémiata, Tobimi, chaleur, à Makaspe, à Longoli, à l'eau, à Pesquimia, parce que n'a pas quitté Tata, on a encore visité le Bota. Et à Longoli, nous avons une journée tellement akimia. Ça veut dire que je paix et comme la boy. Modèle la journée boy. Je ma motonio. Chaud hello. Kulo akamba mwana moko. To sike pana tata. Zamu lobu mtata musasalola pena se. Maton pelu kumpenke mumboka na bule. Na bolingo pena kuboto ngene ya wenza mna monsa pona kutamusa bapona mno pesa kimia kempelu kumu. Ete boboto ne yika na kata bota maoneza la kata bapona mno po ebi pasi nyo sana bobi le nyo sana bobi sengi nyo sana bango boale zangeli bango te kasi yawe yonde molongo le pasi nyo so yo pesi sengo kata na mabota bimana olonga pona olongi sali bota nte bapona mno so bazwa mai kwa yipsa molongo ete yawe azali na moshiko sala mai kata na bapona mna ye ngonu pe maoneka mbamoko na moko yawe nzamtata ezali mabunga berreur incompréhension malentendu motozo kanganzela te bamona boboto no soki mokete kaskimia so van san mobimba katna mitema moko na moko présence no tata ko zala manifeste boningo tata mwana mo santi kana likolo e kana pekata bango sala bango suka bango batela moko na moko za ba frère za ba sœur ezala bilenge nyoso bazinga mananguya na yo loboko na nguya tata ami monsa kata bango te mokano tata ekokisama nakata babula mino na kombo na Kristo na Nazareth na ngwa mimo santo libela kino bomona seko amen boto na kombo na Yesu Kristo na Nazareth merci. Okay.